Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Bote na bandeko bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W la radio-télévision du solo ezali toujours ya bino DSV Diana Sulfite de Wuppertal. Donc toyeli bino na bamasolo ndenge kaka tomesana kaka koloba lelo na koyambela bino mopaya munene oyo bino moko boyebi boko retrouver kalate tolanda image Congo, Congo nde mboka na memeli bino invité bino moko boyebi ako se présenter boyebi bien ba misusu bayebi ba misusu bayebi te. Alors ndeko na mbote bote na banzi baza kolanda sur la 3W radio-télévision du solo on va se présenter na bateau bayebi na bateau bayebi ok. On a vu nos compatriotes méthode Moulenda, donc naza un de Baboundeli, Yamarambo Congo, occasion. Lelo le rôle toyambi na radio du solo. Telingi toyeba on meka ko expliquer biso actualité politique, ndeko zo mona politique a Congo ça ko se dérouler. Déjà on a remercié au DSV n'emo pesina opportunité et on kutana na yo tout ça la permission oh. Au niveau actualité à Congo, bon, tous à la bref, et ça, les solos et bateaux, ils sont au Kenya. La Rotama va comboter, au sein de la publicité, mais simplement, ceux qui pour rejoindre le cannabis, quand on vit aux alliés opposition, Bandimi, les lots, Makambo, tous à depuis 14 ans, tout le monde est bon à Maboko. Mais, et là, c'est important, par opposant. Pas parce que Moutalobi est un opposant, mais par opposant à Makambo Azosala. Tout le monde a Makambo Azoloba, n'a Makambo Azosala, n'est européen Sabango, titre, n'a qualificatif ou opposant. Car on a terrain de Toribana. Merci beaucoup. Ceux qui ont le bica on a terrain Moutou et Toribana. Tout le monde bateau balongé la majorité présidentielle. Balongé moué belé. Mais sous ça l'IG7, n'est pas tout le monde Moïse Katumbi Abini. Réaction à propos de bateau bon déjà eza biso na robake mission autolobaki to sala ya conscientisation et simbi baza ba mikolo baza ba papa mais biso to réussi ko conscientiser bango mais eza moins dommage quand moi mukie que bazui pour la plupart bazui au moins 10 15 ans pour pas comprendre et là au moins ezali nango simple. Donc, ça fait dans une semaine, dans 2 jours. Donc, c'est le simple, il y a 15 ans. Mais peut-être, ou bien peut-être, c'est pour arranger, ça la semblant que mais malheureusement, à cause de la décision, le lot a plus de 5 millions de morts, a 4 millions de femmes violées, a crime économique, nous sommes mais, tu souhaitais déjà. Bienvenue quand même, Baya, si quoi autrement na musala na bango, ne est reconfirmé. Bako taka ne bazala ne na respect à ordre, na la souhaité bango bienvenue mais bazo mana na moi sima. Cela veut dire que bazali bosote bazo na moi sima. Merci na bazi bolandi méthode Moulenda, yemo ka lobi bien que non, bato balongwe na majorité présidentielle. Baya libosote mais bazo na moi sima, batika pe ba oy ba bima déjà moi liboso, bazana sima na bamba soutenir ba. Tout à fait. Na ko tuno méthode Moulenda. Évolution ya combat oyo ya ba combattant na kati na poto ezoke ndengeni. Bon, évolution combat eza nango déjà eza acquis. En fait, ce qui se passe na combat toujours vivre na ba bitumba to sito gagnant. To kende na bitumba ya mike ko pekisa camp présidentiel basa la ba réunion a ba organisation ba organiser ba manifestation na bango. Wana eza acquis basa la ngo lisusu te. Parce que pour utiliser les musiciens mingi pour nous faire propagande na bango na poto. Voilà eza acquis ba concert et ben thérapie de sous-souté. Sikoyo to vandi to comme un niveau au-delà, to comme une année élection, position de combat ezaka position moko eza combat politique. De le comme une maman moko boye, to pesa batu ya diaspora na batu ya Kinshasa
ba réflexion ya bien to pesa bango ba solution to ebisa bango ndenge nini tozo kanisa po année prochaine tokozana na Kinshasa année prochaine il faut Kabila alongwa to ça la alternance ya politique tozo mona vraiment que ndenge tozo landa évolution yango l'élection 2016 est-ce que bino ba combattant boponi déjà candidat na bino na kati ya diaspora boko kende na Kinshasa ou bien boko kende te boko zalaka si lumbe ou bien mwete mwete si DSV au moins yoza journaliste oza patriote oyebi mama solo combat au moins c'est tozolo ba combattant ba poni ba combattant ba za groupe te combattant eza mutu nyonso na kati ya combat toza na ba pasteur toza na ba femme d'affaires toza na ba étudiant toza na ba employé toza na ba sans emploi toza na ba politicien donc mutu na mutu alandaka idéologie oyo ya côté azali nango mais pour na bien commun malamu wa Congo. Pourquoi na pona zonga na ya nona lisusu bien par rapport à question na yo les combattants IDPS selon yo azola na position ya association ou bien parti politique na yo les combattants MLC azola na position ya MLC position ya IDPS ou bien position ya association est-elle donc na kati ya ba combattant politicien IDPS aza ko bunda pona IDPS ezala ezwa présidence combattant MLC abunda rapport MLC azwa pouvoir sikoyo batunde baza na sende baza koyeba mako bazo sala te neti ko ka combattant apareko ezali parti politique te na rythme ezo kende apareko jour de loso Kabila longwe musala apareko esili nanu il faut des bateaux baza na sima bayeba ke lelo to komi na combat politique pe ezalaka na combat politique bandakala il faut qu'on rajoute na bandeko baza na ba casquette ya ba politicien te baza ka ba activiste résistant bo bakisa casquette ya ba combattant ya nini ya politique plutôt likolo sinon bon comme malanda ngombe politicien abimi bo outi na États-Unis bolandi oya outi awa na Russie bolandi situation to sala ngo wana mikolo mais okoyeko yebisa ngai ba candidat o baza ko bimala kati na diaspora oyo yo yebi ba kombo na bango est-ce que vraiment baza valable d'après yo ou bien vous autres jugez bango ndenge ni mais déjà au moni lelo toza na poto toza na diaspora toza na mboka moko boye na Bruxelles là eza mboka eza évoluer bandeko na nga congolais surtout oyo boza na ba diaspora omoni bosalela expérience na bino bosalela makambo bozomona na bamboko comment mutu bozala naye akoloba na bino ke bolanda ye alinga za la président na Congo alakisa bino passeport na été et ça grave parce que le long na Congo ce miso le to comment vanda libanda c'est parce que passeport ya mutu aza na tête à Congo et pose un problème article constitution congolaise est clair double nationalité za la raté na kosenga na bandeko nyonso o bozoka tous les 4 ans bayaka bani baza ba candidat à l'élection présidentielle double nationalité za la raté ndeko nanga avant bo banda ko vanda na mutu moko na mesa boyebisa ye abimisa passeport na ye soki azali américain bobenga na ye soki aza français bobenga na ye c'est pas parce que ça poso mwindu ozoloba lingala outa donc wana sikozo ko inscrire que bato ya diaspora ba ke ne postuler te na double nationalité te na expliquer boye mutu aza na droit ya ko postuler na Congo ezali mutu aza na nationalité congolaise inclusive na exclusive double nationalité ezalaka te mpona kozala président na Congo donc soki bozala mutu moko bauti États-Unis asali cop na ye aye koyebisa bino kaza na baaméricain na nsima na ye boyebisa ndeko na ngai tolemba makambo oyo mutu akauta na Tel Aviv o aza na bayuda na nsima na ye mutu akauta na Russie o aza na barusse na nsima na ye finalement eza toza na besoin te ya bato oyo bayutaka na bato te toza déjà bacongolais toza déjà peuple fort mutu soki ainga ya na projet boyebisa ye ndeko na ngai na Congo mpona kozala président il faut ozala na nationalité congolaise ya mukanda nationalité congolaise d'origine bato nyonso ya poto bazalaka nango balobaka lingala baza babotama na Kinshasa wana balobi yango te mais mpona kozala président il faut ozala kaka na passeport moko pièce d'identité moko bakoma République démocratique du Congo bokeba na bescro basi baescroka bino na ba 2006 2011 bozalaka même ayele bana poto soki mutu aye botuna ye passeport na ye so azala passeport ya mabe bobenga na ye mbala moko po un jour bokobenga lisusu dégage kuna. Merci ceux qui tolandi ndeko na biso méthode Mulenda lelo oto na poser kaka deux questions moko boye na ba question on a reposé yo to mekana ko
au mécanisme pour expliquer na question mais ndeko na yo Rex Kazadi akendaki na parti politique na ye RCK soki BPK na kati ya Kinshasa hein siko yebisa biso ndenge parti politique na asadere ou bien asadere te poto zo mone mingi na sima IDPS. Bon, personnellement moi na répondre et na question exacte parce que naza adhérent ya na habité ces associations parti politique. Naza adhérent na ngote donc na une stratégie na bangote même ba déplacement na bango na habité pour te dire vrai. Mais eza simple pour na royer ba soki mutu aza enregistré na Kinshasa au kende na internet na site ya gouvernement. Au mona na ba rubrique ezalaka au mona ba parti politique nyonso. Ba sala eza soki na infogreffe je pense hein. Information ezalaka na ba parti politique nyonso eza enregistré na Congo ezalaka wana même na site ya parlement. Au mona yango. Ceux qui parti moko eza nouvellement inscrit beaucoup nango ezalaka na obligation et apparaître dans le journal officiel de la République démocratique du Congo. Donc ceux qui montent dans la partie politique ou à zanango te ceux qui sont enregistrés te beaucoup nango na journal officiel. Mais à part ça na yebi vraiment ba projet na été. Mais est-ce que vous avez biso nini na ba combattant au bazana double langage lelo oyo bango mo baza ko taquer ba majorité mais lobby ba komi ba mi ya ba majorité oyo yebisa biso nini. Bon DSV au monde le na Congo eloko eboma biso ezaka kibongai ya ko lobel kambu mais na lingana loba yango te mais na ko loba na moni pour na répondre à question il faut penser la moi kibongai ndambo. DSV ça fait 3 ans na loba la batu na sali parti politique komba mondonga DSV na ba site nyoso ba combattre ba finganga bango nyoso lelo moni ba komo sala ma politique ba lobi combattre ça la politique te mais tu ne peux combattre ça la politique te mais muto bo soutenir na 2006 à nani muto bo soutenir na 2011 à nani autant que bozo loba ki aza président ngo bimaki président association ou bien président ma politique ba finganga ba loba nga mabe mais le même personne wana lelo banani kaka ba combattant wana banani kombo tanga beta kaka na internet méthode Moulenda crée un parti politique au Tchèque 2012 au monde na ba site ya ba na kotanga ba journée ba site ba komona ngo ba site ba collègue na bino mususu et obima na na Google si kota bokota na vidéo botala ba commentaire assez mais lelo batu wana balobaka bakangami na prise na bango moko bazoko kalisusu koloba te ke basali politique mais lelo ba continue na kati ya makambo politique mais tant ba continue na kati ya politique baza ko s'assumer te mingi ba wangana ba makambo belé que non to travaillaka na yebi opposant te na nous mona été mais du jour au lendemain au moins sali vidéo lobi que non on va soutenir Moïse Katumbi. Ah mais ce qui m'étonne c'est ça en fait. Moïse Katumbi là ba congolais diaspora ba soutenir Moïse Katumbi. Ba congolais mususu ba congolais ba soutenir na bango ça mabete. Mais mutu aza na combat aza na opposition azo soutenir Moïse Katumbi pendant ce temps Moïse Katumbi azaki na nous cadre ya PPRD parti au pouvoir. Expliquez na yo opposant ozo soutenir mutu aza na parti au pouvoir aza un des cadres. Voilà ndeko nanga Jano Kabuya. Na tangi yango parce que ngane tout ça na problème té. Omoni la préférence na tanga ta musukombo na kotanga kombo na ye parce que yezo ça la politique. Donc to comme na débat politique. Donc to comme na niveau automatique. De débat d'idées. On est un peu contradiction. Autre banda kala. Mais jusqu'à présent, mutuna bango bazo soutenir kaka ça fait 3-4 jours né mo lobby à Longwe PPRD. Donc tous avons soutenir hier ou bien bazala il faut soutenir mutaza na pouvoir. Contradiction. Et ça n'est-il là au moment ba biso OK mutu moko boye moi na Nicolas Sarkozy azalaka na parti na bango ba ko benga ngo les républicains lelo mais ce batuni question non na soutenir na François Hollande. Oh, et ça m'a bête mais il faut longwa na les républicains. Ouais. Au longwa na nous kuna au communo mutu libre wala ndoko ko soutenir. En fait réflexion eza mingi na combattre ko finga eza mingi. Message ni no ko pesa na bandeko bazali kolanda biso poto comme na suka vraiment ya masolo na biso message no clé ezali ni message na nga clé ezali que bandeko na biso akini ko baza na pouvoir baza parfait bandeko na biso pe biso toza na diaspora na combat na opposition toza parfait te na niveau onga na zomona na makambo lelo eza pe dangereux que combattant azwa pouvoir pour réflexion na moni na kati ya combattre soulèvement populaire ezali o babengaka slogan
nalingi te ke bandeko bazosala eloko wana lelo bamema bato na erreur oyo biso moko tomemaka bato na 2011 na bato bazolanda biso na mouvement tosalaka RCK tozala koyebisa bato tokende na élection na papa Tshisekedi soki élection esimbi te bokomona toza na plan B ezalaka te ezalaka mensonge yango nde nalingi te lelo soulèvement populaire ekoma deuxième plan B soki bandeko ya diaspora boza na proposition kosala te bokanga munoko soki oza na proposition kosala te landa mutu aza na proposition oyo azokota na banorme ya république démocratique du Congo soki pe oza na proposition bima na yango ndenge biso tosalaki depuis 2 ans et je rappelle mondongo eza première partie politique ya diaspora combattante batunaka nga DSV pourquoi osali parti opesa okombo na lingala na répondaka bango leloko moko boye osomona chinois asali parti politique atiango na kombo na anglais osomona français asali parti politique atiango na anglais osomona américain asali parti politique atiango na kombo ya français te mpona koloba nini biso komba oyo tozosala avant tout eza mpe komba moko spirituel eza komba mabele yango nde omonaka toza na bana bidaka totravaka na bakoko injembo na ye ya kuyalu tozotravaille mpona bapoliticien ya lobby oyo bakomema makambo il faut bayeba makambo nini bazosala tala nalobaka eloko moko boye DSV okoretrouve yango na bavideo na répéta yango chaque fois na tiaka boye 5 nalobi ngai na parti oyo tosali tokosalaka na Kabila te tokosalaka na Tshisekedi te tokosalaka na Kamere te tokosalaka na Kengo te tokosalaka na Ngwanda te po bato wana nyonso batalaka kaka intérêt na bango bakosala bolamu ya Congo te po soki bazalaki bato kosala bolamu ya Congo me basi basalaka yango banda kala po na place nyonso oza nango okosala deja eloko munene bandeko wana soko tali bilan na bango social éducatif na peu de moyens même bazalaki nango basala eloko moko te bato baza kofinga nga prétentieux mais tala lelo nakanga likofi wana tobenga likofi moko likofi ya Congo naza na contradiction moko te ti lelo yango nde bandeko bakotala yango bozongela bavideo ya 2 ans nasalaka bozongela bavideo makambo nazoloba lelo bokomona lien DSV na on a beta certain eloko moko boye il y a 2 ans dans une année et demie lisolo ozalaki na kati oyebaki yango bien bafingaka mpe kolabo ya concertation nationale bandeko nyonso bafingaka biso basololaka na boye te basalaka boye te botrahir mais lelo prise à liboso bato kaka bafingaka biso na boni bango mingi lelo bango mpe bazokende na dialogue donc bango mutu ezochanger bango kaka mutu ezochanger ou bien eza bamo ou bien eza motema mabe parce que vous remarquez eloko mosusu naza koloba bango depuis 3 ans eloko nga na comprenaka te pourquoi Tshisekedi akendeke na Kinshasa basalaka eloko te pourquoi Félix Tshisekedi akendeke na Kinshasa basalaka eloko te réponse wana bapesanga yango. Merci vraiment na bandeko na banzi bolandi ndeko na biso méthode Mulenda ndenge à s'exprimer vraiment ezali vraiment émission moko bo tirer attention et côté ya mingi bambate na émission na biso to finga raté mende tolobaka et ça là qui toujours ya bino DSV Diana sur le photo de Pertal moto toujours na kati ya bato ndeto tiki bino bye bye. Olobaki nini olobaki nini mamo olobaki nga nafundaka yo na mobali na yo olobaki nga nasalaka kisefe na libala na bino olobaki nini olobaki nini mamo olobaki nga nafundaka yo na mobali na yo olobaki nga nasalaka kisefe na libala na bino madilutika ye aloba makambo ye asalaka ayebaka te
babalabala ye atambolaka bato bamonaka ye bandako ye akontaka bamiro ndako efundaka ye na bakwe nyonso ye atelemaka bachauffeur taxi bamonaka ye mpo na nini apanza yo sango alobi yo osalaka kisefe